Étude moko ebimisami na mokanda na kombo ya Lancet na États-Unis elobi ete hydroxychloroquine pe chloroquine ezali kosala malamu te na babeli ya COVID-19 kasi emonisami lokola komema bango na liwa. Bolukiluki bosalamaki na bato pene nkama pe na l'hôpital nkama na bisika biike na Amerika. Parlement ya ekolo Congo démocratique epesi ndingisa ya kobakisa mikolo 15 na état d'urgence sanitaire. Président Félix Tshisekedi asakolaki le 24 mars. Assemblée nationale elekisaki mobeko mwango, Sénat mpe esalaki ndenge moko na ngambo na yango. Engumba ya Matadi ekoti samedi na mokolo mwa mibale ya bokangami pona COVID-19. Bokangami ya mikolo misato bokopesa nzela na misala ya bitumba na bokono boye koluka bakontakte ya bakoni nkama na zomi bazwami na engumba eye. Bakoni mpe baye bazalaki nzinga na bango nde bakotiama na bokangami pona mikolo 14. Donald Trump apesi mitindo na bakambi ya baeta nyonso ya États-Unis kofungola ndako ya nzambe pe bisika ya losambo ata COVID-19 ezali nanu kongala na mokili. Donald Trump apameli ba gouverneur ya baeta na kowelela kofungola bisika ya koteka masanga makasi pe ya kolongola zeli.